ake au-delà. Ake vraiment au-delà. Moi, qui koya peso câlin. Mais tu ne peux pas attendre. Concentration oyo oyatike ni mwawana. Hein? Tant on surtout oya salna mwawana. Mwawana azo léché bongo. Attends, on se dit toujours. Et là qu'on y a surtout, oui, bien sûr, faut quitter, c'est tout à fait normal parce qu'on peut supporter vérité. Arrêtez-vous de chercher des excuses, il n'y en a pas. Et là qu'on y a surtout, ce que 18 ans, na contact ya nzoto, et ça la réaction. Ou on a même un médecin, tout le monde il le dit. Ce n'est pas parce que c'est une servante qu'on ne peut pas le dire. Et là qu'on y a sur 18 ans, na nzoto a mutu, ou ça contact, et ça la kamabe makas. Mbwana ya kite kambala moko alèche à keite. Mais mbwana avant d'azo lécher encore et encore, encore et encore, encore et encore. Si ko boye bisangana tel abisement comme ça, nambwa, ou ça quoi biser. Si ko bo se poser en question binomoko, qu'est-ce qu'elle ressent na mbwana? Et comme anormal. Mbwana ya kite kaka lécher mbala moko, ayepa telemi, allez. Kale na mutu ya mbwa boye nini mbwa pe akei akimi mbangu apesi mbwa mwa bale comme ça mbwa abwaki bale kuna mbwa kene ko yamba basakani mukie bongo on va comprendre mais mbwa wana donc ça veut dire que c'est leur rythme quotidien donc mbwa na tia kenda bongo tina munoko tina matoi non mais franchement mbwa ngwa zakambanda ya mubali na ye ou quoi parce que c'est pas normal Bino bo trouver ça normal hein? Et tout excès nuit même na Bible balobango koliaka ko soko lie trop na Bible pe ko mama et loko nyose le kindelo chaque et loko nyose le kindelo c'est un péché boye bangote que c'est un péché tolo bate mais attends nzambe mo kutaloba mingi ba oyana kombo na ngambe bazaya ngate pourquoi vous voulez pas y croire hein mingi bakoya na kombo nga bazaya ngate eloko nini prouve ezo prouver bino que non maman oyo elle craint vraiment à Dieu. Qu'est-ce que ça vous prouve? Ou plutôt vous êtes sentimental parce que vous voyez beaucoup du monde dans son église. Parce que c'est normalité. Et anormalité. Hein? Bonsoir de commenter ce que peut sa point de vue là parce que si tu ne donnes pas tu vas descendre. Oui, maman. Point de vue. Bonsoir. Bonsoir. Bon, qui est au lobby, bon, là, on y est, comme une vidéo, on a été, on les embois et tout, ils ont abattu. Basakala bambo la bango, bamesana, surtout, c'est pas, je trouve rien de mauvais, je sais pas, un dingo lobby, mais pour n'anga, on a les embois normal, ils ont mettre naïe, baso sakana et tout, donc, maman, maman, tout le monde qui est sikate ba osakana. C'est elle se laisse lécher comme ça. On se pose même. Attends, t'es un zoti kakutu bon. Azomo na kutu te que non, il faut limite ezala mboa. Boni, tango to mona kabangote. Ah, donc tango to mona kabangote, c'est encore le plus pire que ça. Parce que comment il doit se sentir à l'aise, moi, kendara, boye bien na lobite que tout le monde sont sensibles, non. Même moi particulièrement, je ne suis pas sensible. Mais on sait très bien. Plus de temps, il y a une forte possibilité de réaction moko eya. Et ça fait que aye alèche boye, moi alongoli moi, asali moi kale na mutu, kale on peut si moi kale na mutu, on voit que les balles, moi kei, nini, elle sous boso sakana bongo. Non, elle c'est pas ça. Oh ça ko sakana te. Boso confond ko sakana, n'a ko se laisser faire comme ça. Se laisser faire comment? Mais oui, bien sûr, il est place ni bango ko sakana. Il n'a pas de place sur Bangba Sakana. A filmé qu'à partir de côté moi Ayaki à et tout. Ça se voit que mais ça déjà là moi je trouve rien de mal. Elle ne sait pas respecter. Attends. Ce qui coûte, moi si balobakani, la femme, le corps de la femme c'est pour son homme, non? Ok, aucun homme il doit toucher ton visage, non? Ok. Si quoi, à part médecin, tu peux comprendre. Si quoi, aucun homme, boni, mboa. Azoya ko léché nzoto ya yo et soit partenaire et pas mobali na yo. Posez-vous la question. Maman, est-ce que ça pour respecter mobali na yo?
baye biso parce que peut-être yo ozana activité na pour comprendre bato bazala bambwa bamata na live otuna bango soki affection wana yo wana biso te bacongolais tolingi tomona kaka bamabe partout. Le problème c'est quoi? Quand il s'agit à ba pasteur, biso tolinga komona mabe partout. Mais vous savez qu'à la base, ba pasteur wana baza ba être humain. Pierre kuta wanganaka Yesu. Mais c'était celui qui marchait avec Dieu tous les jours. Na Jésus-Christ tous les jours. Mais à wanganaki Jésus-Christ. Hein? Nani okuta kenda koteka Yesu. Mais il mangeait avec Jésus-Christ. Il dormait le même lit avec Jésus-Christ. Mais à kenda koteka Yesu. Yuda. Hein? Pierre okutu, hein? A suspecté ka Yuda. Mais yema kwa wangana ka Yesu. Qui vous a dit que bangonde bazana capacité ya ko wangana Yesu? Nana yebisa kibino bongo. Obe bazana capacité ya ko dérailler. Arrêtez-vous de trouver des excuses là où il n'y a pas des excuses. Vous comprenez? Arrêtez. Ce qui coûte un être humain à cause ça la montée à droite parce que c'est la femme de quelqu'un. Boni niama. Ça c'est quoi ça? Ce n'est pas respecter le corps de ton homme. Comment est-ce que tu peux laisser un chien à lécher autant moulaïbo? C'est grave ça. Vous voyez bien? C'est grave ça. À respecter mon bal, il a été. Les chiens sont boye. Donc ce chien-là, il va jusqu'à dans sa bouche. Et regarde, après tu vas donner des bisous, tu vas oublier, tu vas donner bisous à ton homme. Tu transmets quoi à ton homme? Aussi transmettre ni n'est pas mon bal inayo. Ah mais oui. Au transmettre ni. Vous savez, à chaque fois de tolérer de tout, sauf rien. Yango to moni ba être humain, ba comment obimana ba nyama. Pourquoi? Parce que je pense que les êtres humains, ils sont devenus pires que les animaux. Donc, on zamba salam mutuna 3 étapes wana. Je pense que être humain a quitté encore plus bas que cette étape wana. Manque de respect totalement et pas nzambe. Vous voyez bien? Manque de respect totalement et pas nzambe. Uloba papa na biso mati sikoyo. Mukonga loba. Na yoki mama ndenga sobanga pena za mbwana ndako ha. Na yoki ndenga mama zo. Mama ndenga tolobela ya zoloba pona ba chrétien. Alors ba nyoso baza ba chrétien te. Ba nyoso baza na tant que ba musulman, ba confession de Dieu. Apa ndenga na bango ba na neti ngwa. Ngana ucho benga na muntu ha. Ndako na ngala niko mbone sote po alabaki mbona ngata solo mbona sana ni alabaki solo asa solo aseke yo sukola ka ebiende asukula kutu akata manzaka ye kutu bana ye ba miyoyo banini wana kaka na boy na ngaka kuchaba nini wala no moni kote na ko kolobela bono zolo ba wana na ko peso don eza boye. Mbona maka ça sexe na mos na nga nyepe azaki na betidi leo mo ya kusala ba mouvement wana neti ha mati ya mos na mais biso mo to sala siko kitondo ngolae na nini wana na ba niveau ti to ko kasi mbasa ko linga 500 nzoto na mwasi no bon ndenga mona ka biso po ya za na ndako ata famille na nga za mwana ngai to zakani ndenga mona so ça sexe banda na to aka na ye ndako na biso ndenge za nzoto na misu na ye aza mwana aza kana ya yo na ko benga na ndako na ngai ya tikali yo ndeko za wana soki yo ye awo lo benga na ko benga na yo to na moni yo zo lingo kufa na ko sauver yo kufa mais c'est grave ça. Oui c'est très grave. Bon ça nous sommes plus beau ça moi. Hey! Omoni yango na raison moi sentira ka omoni tambo sangisa bongo moi omona aoka kosa yango mona ki ke fa lukala la moi sina yo c'est que mbo mona ka makam hey bisonde koyo oh my god to castigue kwa to castigue yo kanisa tendenga na sabo na ye yo ya koyo za mutu na ko benga na yo ya ko tikala ko to za kana ye nenda to boy to za na ye to za yo ti ya ko ganga muyibi akocha ya ko ganga ba donc yo na ko benga na yo ya ko tikala ndeko matini kolo ndo sama zela pardon papa pona kanga ka micro ndeko matini kolo au zela na papa zoloba
Loba papa loba. Loba. Eza ndenge ko éduquer mbwana yo na ndenge bofandaka. Po mbwana nga aoya alalaka na mbetu na biso soka alinga lala. Soka za na diva. Po ndako na biso. Eza ndako na biso. Eza ya mutu te. Biso mutu ko papa selana. Bino bolalaka mbetu moko na mbwa. Oh. Akoya eza pa na bango, eza pa na bino te. Allez, d'abord 500 autres liboso ya mbwa. Mais pas comme ça bino bokosa partout na mbwa wana. On les a abominable voilà. Da partout, c'est na epso que to castrier. To castrier, ye sexy, akosa la ngote ni te pas za castrier. Ah! Vous comprenez ce que yo sikoyo ozoya otangela batu neti bible batu nyonso batanga bible te batu bala batanga na ba Coran batu bala bango ba Buddha batu so yo tango ozoya ona yo zo banzambe oya yo ndenga te yo ya nzambe oya te batu nyonso te mama la dano zona makambo ponga na ozwa ta ozwango te zwana papa sikoyo sana osa buddhiste osanani ngana za nga buddhiste te ngana za nga mundimi pete na li muto na kene na musala na musala nga za te muto nzamba kusala au kitisila ngai o nzamba te nga za nga muto wana te mama mais papa okoli quand même na famille baloba pe liloba no oya yebino te oya iloba na bino te nga tanga kale moko ba astre na kotanga na ba omoni ba oyebi tango so botama ke sona makambo te ya batu penza oyebi tango yo so botama ke ba ange lumba ya oyebisa mama na yeke ata na zemit ba ange lumba yebisaki mama na Yesu ke ba yebisi Joseph ke mwasi no ata na zemba ba ange luti na kosi Shiko yo astre wana yo lobi osa soke astre osa nani na lobi tango yo za botamaki ba ange ba monaki ba monaki étoile ba da okene étoile wana mutemimaki pa tie zo alaki ngapa na tanga yo za sko batu wana batu ba osaka parti ya batu ya bongo bango bakenda komona Yesu pa alaki bamemelaki kutu bakado yo memaki no loko te bango bamemaki bakado yango mibengaka astre te eza bebele na so angelologie astrologie eza babiloko nga biso tangaka donc soki biso tangi babiloko wana koya koyebisa biso te ko na nzambe ndenge ozoloba wana nzambe ya bino aza ya bino mais sikoyo biso tene tozalaka na mbwa tozalaka na baniau banini mikolo fo bakende katema nzaka mpo ekutenga 10 euro mama na ngai auto to ba traitement na bafundanga pa mama na biso pona sombelaki yekisi bafundi babenga na kisasa bino kande bozawana o asombi kutu kisi wa tapoter la famille romo eza sponsor zo kanisila eza ndenge batu nyonso bakanisila te ndenge tozalaka na ye wana yo za pai na yo so nga likambe komi ya oganga wu mbila boya do yo kokaka no ndeko na yo na balabala pona mbwa nakobenga mwana na ngai bino mozabo papa butu na bino soke tani bolala ka butu mumba na mbwa wana na mbetu ye na katikati na na mbetu teza na place na ya lala ka bani mais akofanda pe pa na biso na kiti aotala pe TV akepe na mbetu na bino pona na tunyo question suka pona kita na nda yo Noé na bato ya bino na salaki akotse ka bato akotse lola shiko yo se sentira les sobo 500 autres mbwa na zomona nsamba lola oyi aji na ngate posko na lembia ba makambo ya kudeya sute ndenge toza wana azaka pa na biso ko amwa ndono na to banoke mwana nga na boti so ye pa na biso alingo tani na ko na mbwa kotika mwana nga na boti na mwana yo boti yo papa ko mama la danoise zwa kaka ponga na ko kate yo so na mama zwa kaka sunga pe abandeko pardon po makambo to mon to songo na légèreté mama na ngai Yesu masia bandeko boswa siko mwana yo boti wana kapasita ko benga na mwana na yo moko kaka pona mwana na ngato ye otya mobulu na ndako na ngasa akoli azana banazana bakoko azaka pai na ye donc il faut qu'il peut vivre donc soyez à rapport au channel nous zolo bawana na ko benga na yo ya ko tikala
pourtant donc papa yo bino yo na moni bino kosala makambo ebele ya somo na miso mbwa oyo Jésus tanga balobaka famille babengaka ye mbwa te balobaka famille mais tanga ba famille na ye ba soigner ye ngo sasa nzoto tina mama na ngai Yesu Masiya Jesus oh my God je sens de la fièvre. Yeah, oyebi ke makambo esenga fièvre. Jésus, oh my God. Papa, na kozana posa na yo na mama. Bo matapea na live na ngai komela nga. Naza kozana posa na bino mibale. Po bo sala bo leka na émission na nga. Bo expliquer nga na vie na bino quotidienne exactement na mbwa na bino. Jala expliquer yo, il faut na za su na nguma. Mais si nazana ba moyen te l'état a repesa nguma te po nazana ba place ya roboko la été so na pe na posa na satana ngando nzambalola nazana ngo zana mai te po ngando fa fanda na mai banini nazana pe na moyen ya roboko lete mais ba moyen ya roboko la mbwa ngana nazana ngo mais bien vous avez assassiné, c'est catastrophique ça. C'est quel genre d'histoire démoniaque? La gueule pas la violer mon n'a pas une anga. En tout cas, on a cause on a posé la binomi balé. Parce que ce show, il y a beaucoup de choses. J'ai besoin de faire des émissions spéciales quand Yona Mama Batubalanda. C'est vrai, j'aurais besoin de vous dire. Comment on a besoin de binomi balé? Parce que wana na kati live na zoka fièvre et ça n'en zoto. Aïe, ouh, papa, j'ai besoin de vous dire. Ouh, na bonga maintenant on peut spirituellement. Là, on a besoin de binomi balé. Faut que les capenza l'émission tous les deux. Jesus. Mama la dangas. Boyokit. Na na posa na bino na émission penza. Bo banga te ngande na bonga me parce que là il y a beaucoup de choses à se dire. Hey, Jésus. Papa, s'abonner comme elle na omona tout de suite. On doit parler. Comme ça, pour les l'émission. Nana, personne n'a pas vraiment relation, la bino encore plus et plus. Wow.